Merci. Et puis bambote na batu nyonso bazuli bako ya kolanda biso na kati ya chaîne na biso EHP Media TV. Merci na ba chrétien na ba chrétienne. Merci beaucoup toujours ndeka tolobaka. Soki bomoni biso boye ezalaka juste mpona kosolola mpona maître moko le créateur oyo asali ke tomona na bino liso na bilili. Vraiment merci mingi. La Bible dit là où deux ou trois sont réunis en son nom, il est là au milieu d'eux. Donc voilà une émission prophétique pastorale les gens pour nous édifier, pour nous consoler. Puis la Bible dit c'est poussé par l'esprit que les hommes parlent de sa part, de la part de Dieu. Donc merci beaucoup à vous tous de nous avoir accueillis dans vos maisons, bas restaurants, bas téléphones, nabino. Vraiment merci beaucoup et puis na bato ba mesana ko soutenir biso bana na nzambe nyonso ba chrétien to bosani binoté. Merci pour na ba conseil na bino nde bo mesana toujours ko consoler biso. Nde bo mesana ko appuyer biso ko prier pour na biso. Merci beaucoup. Là j'en profite na dédier cette émission et pas ya ba mama GH ya papa Osé Amani. Merci maman Bambote Belé na bosani pété maman Isabelle na Italie Bambote Belé place aux Ali pasteur Joël na France. Papa nanga Bambote Belé place aux Ali na bosani té la sœur Noéline Poka. Babi Fox toujours dans la prière. Donc Yanzambe Bawa Nzambe Bazara bon tu seras combattu mais jamais abattu. Merci à mon ami depuis Paris Gokani Zidane et puis Carmi Bertrand Salem Paris 14. Merci beaucoup na maman Francisca Bambote Belé. Maman Bota Noéline Poka Bambote Belé passe aux Ali. Devant moi je suis avec un homme de Dieu au nom du prophète Paul Kamoulete Aram Payate na kata chaîne abiso tu es bien. Na meka ko déranger mukepe par rapport ya ba prière azaki nango na zamba parce que non mosala nzambe il faut kita parce que ya koloba peut-être ezali tous on a besoin toujours ya message ainsi dit l'Éternel uta na bino pour peuple de Dieu mais quand un peu comprendre qu'est-ce qui se passe en ces moments ces temps là. Donc merci beaucoup beaucoup ça biso ka disponibilité ya baton na bino et puis toko banda beauté parce que na maramunion il faut ko tcha nzambe liboso. Donc nazo pesa na nous prophète micro. En fait, le prophète micro a meka un peu banda na prière pour tout ce que ça peut na prière. Donc prophète mbotena nous mbote papa journal. Bazo landa yo partout dans le monde à travers chaîne na biso car des ala rabana nzambe ba chrétien na ba chrétienne. Avant tout bande émission na lingina nous moi prière mukie pour ça la biso bien donc au prier pour nous. Papa to pesio merci mo santu na lole ta ona boko na yo kamba biso na molimo na yo nguya na yo ezala kati na biso na kombo na Yesu Masia. Au nom puissant de Jésus, qui m'y a la carte Nabiso, au nom de Jésus. Amen. Voilà, merci beaucoup. Donc, il faut que banana nzambe pour te bailo on une message clos nzamba on a posé le belabiso. Prophète Mikolele qui moi mingi pe ou tinaka zamba na habité toujours parler na thème ni lelo parce que mon les a vraiment bougé jusque là à peine en Afrique tout comme banga surtout bat babandoze la juillet na ndenga mabe ke elanga coronavirus ezali na poto pour na malilia et commune elanga est-ce que tu rebelaté est-ce que vous frappez biso lisuste donc on a évité par rapport à temps vraiment Zambia pamulo papa journaliste merci beaucoup koyamba biso sunesika oyo je crois Nathan oyo ezali temps d'abord ya ko mima batu na délivrance bitumbeza makasi mabota ekangami mingi la Bible dit to bunda bituma malamu parce que le diable rôde comme un lion. Nous avons un moment toujours parlé, nous avons une belle majorité basée au Kangama. Il y a des gens qui ont mais Dieu existe. Nous avons toujours parlé plus sur la délivrance. Nous avons sorti, nous avons aider parce que nous avons dit que nous avons les gens qui ont punda ou qui attaché nous la délivrer pour servir Jésus-Christ à côté de la carte. Merci beaucoup, merci. Il faut la délivrer parce que une personne qui vit en captivité à cause de la bénité, jamais. C'est-à-dire, yosa okangama na chose au monde la gloire nzambe ndeni. Donc voilà pourquoi tant Christ a poussé qui bosso Lazare après avoir causé que ça le baki délier et laisser les aller. C'est-à-dire il y a kangoli pour appeler ça Fox makoki ya ko sala wazana pour son vie. Merci. Pour Nathan to continuer déjà dans le thème na biso tozana ngolelo. Merci papa. Yango anatozo ko banango si ba délivrance dans un verset biblique autokotanga eko sunga biso makasi nangi siko zali au fond Bible na yo Marc chapitre 8 à partir du 22e verset. Il se rendit à Bethesda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on la pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main, le conduisait hors du village, puis il lui mit de la salive sur les yeux. Il lui imposa les mains et lui demanda
s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus les renvoya dans sa maison en disant, n'entrez pas au village. On a Marc combien? Marc 8 à partir du 22e verset. Yangwana Zambia Pambola biso papa. Je crois toujours parler thème moko ekosunga biso lisusu na babote otala biso na tongo alelo ekosunga ba famille ebile. Je parle si un aveugle. Cet homme-ci azaki na likambo e bande ko tungisa mbomo inaye. Cet homme ne voyait pas. Misune zaki complètement à kokufa. Et il n'avait pas moyen de s'assortir. Tu peux tout manquer. Mais ce qui va priver your vie, comme on a, je ne sais pas qu'est-ce que tu peux faire encore dans la vie. Et il y avait un homme qui était pareil. Cet homme ne voyait pas. Cet homme ne savait pas comment ça la musala. Parce que Moutou a aveugle, il a confié la responsabilité. Moutou a monakate, a tel ou malam yangwen pesa mele erolekaye. Pourquoi? Parce que ses yeux sont fermés. Pourquoi? Parce que misunaye zero kangama. Les opportunités peuvent venir et koki me kokende. Bon opportunité côté le maliboso na bango yangoyo. Mais ba kopesa était pourquoi? Parce que il est aveugle. C'était pareil avec cet homme. Na mboka o bayebaki elolengi wana na mboko bayebaki na situation wana que muto azana aveugle spirituellement aussi bien aimé dans le Seigneur. Nous avons aussi des aveugles spirituels. Yangona lobaka ezana mukoto palais ministère à songe muto alota raté muto azaka révéler, c'est très attention. La Bible dit peuple sans révélation et peuple sans frein. Lingaka ndengo zawana même atana semaine moko ozala katana ainsi dit l'Éternel. Soki ou tatana nzela ya mutute e bi matana yo moko na nzela ya ndoto na yo parce que ezana prophétie musu ba pesi yo oyo ki benobité o prophète alobelinga ngamo pe na sina yebi yango. C'est ça le si dit l'Éternel. Faut luka komona yango zo mona eloko liboso bato misala mabe sala kanine. Il commence d'abord à aveugler quelqu'un. Moi yo mona bénédiction na yo et ozalate mobali yo moi simba ye ezate mikanda yango moi yo mona parce que ba aveugler yo spirituellement et c'était pareil avec cet homme à souffrir qui n'a qu'à la société. Il ne savait pas comment s'en sortir. Il ne savait pas à osala ndenge nini papa. Ayeba quitter lo lenge ni rosungaye. Pourquoi? Parce que cet homme a bandé komona te. Mais la Bible dit lokola chaque jour les arana ba surprise dango, cet homme a croisé quelqu'un. Batu moko ba sangani selon version nanga parce qu'il y a version par version, ba memeli Yesu masi ya mutu oyo. Yango na lobaka même na mabota faut zapena batu balingi yo. Alléluia, il faut zana batu balingi yo. Dans la vie kolinga te ba doso bazala ka benemi na yo. Ko beta rapete lo te na kosolisa bango te ba vana bango non. Dans la vie, il faut aussi accepter aux zapena batu balingi yo sincèrement. Même dans la famille, je sais qu'il y a des sorciers, mais tu dois avoir aussi des gens qui témoignent bien pour toi. Il faut savoir que na place c'est pour ça que mettre toujours il faut qu'on se méfie na mutu oyo alobaka chaque fois mabeso ko pesi mu Congo parce que mutu otonganga ozoloba mabenanga tu es aussi capable de bomangai. La Bible dit cet homme batu basangani ba memi e pa Yesu elingo ba ke batu ba yo ki souci et là ti bango na kati ya ndoto babite. Cet homme doit être guéri aujourd'hui. Na kati ya famille bino bozana Kinshasa awa. Vous devez prier pour ndeko na bino azana poto. Bozana besoin de bino mbongo asungaka apesaka. Mais bino mokande bozoloka ye, bino mokande boza kwa mvute ye. Luka na kati ya famille na yo ma sœur ozolanda. Bato ba priera pona yo na sincérité. Parce que l'autre zone ba réalité na ba famille ozo sunga bato pesa bango mais mbongo na yango na bazo mvutelo bazo lokela yo. Yango Zambé apambola mabota oyo ata bozana Kinshasa mais bo priera pona ndeko azana poto. Prière ya bato ebele za efficacité. Esther accompagna yango malgré qu'il était la femme du roi. Tangu mibeko epesa miye muto akota na ndako wa roi te la Bible dit Esther abeta kitolo tenga na Esther te. Alors bi asangisi ba serviteur ba juif. Abi prier pour moi pendant 3 jours. Jeûner aussi pour moi. Il faut na kota na ndako wa roi. Esther pe ngalo baloko na mutu nyoso nazana nga mwasha mokonzi na mwata kota nanga. Mais il a compris que il faut na sangana batu na sambela. Yango moni zamba pesi biso musala ya ko sambela pona yo.
Zamba pesi biso devoir ya ko prier pour na yo. Zamba pesi biso posa na to sambela na yo, kolemba te to prier na yo. Esther abeta kitolo te koleba te na za mwasi mokona wa kota mto abomanga te. Non, il a compris que la prière a un impact. A comprendre que prière est une efficacité. La prière fait tomber des chaînes. La prière est quoi, il sera ma porte. Prière changera même ma kansia mutu. La Bible dit lorsque Esther a continué à Kati, roi a moni Esther, c'est comme si n'a pas été. Abi aujourd'hui je te trouve trop belle. Pourquoi? Parce que Esther a zaki appuyé na prière. Tango okote zaki na batu ba osambela pona ye. Roi lobi senga kata ndambu ya mboka na opesa yo. C'était parce qu'il y avait des gens qui priaient pour Esther. Yo pe na kati ya libota na yo. Tu dois avoir des gens qui prient pour toi. Ma sœur ozola ndanga même na Kinshasa awa. Kozala kate osenga ndeko pesanga pesanga. Zala pe intercesseur el bosobonde la rapona ye. Parce que ye nenga za libanda mboka la poto una. Aza pe na makambo amonaka. Cherche les gens ba prier rapona yo maman. Sangisa ba sena nzambe bo jenanga pendant 3 jours. Bien aimé dans le Seigneur. La prière ya batebele ezaka toujours n'impact. Soki mutu alingio na motema moko apesa solution problème ozanango. Soki mosala nzamba kotio na kati ya motema. Soki mosala nzamba alingio sans intérêt na motema moko, il priera de vrai pour toi et tu auras la solution likambo na yo. La Bible dit bazui batu basangani ba memi e pa Yesu Masia. Pourquoi? Parce que batu bazaki ini babite totika muto bote anyokwami abika. Nous sommes comme des serviteurs nous sommes comme des serviteurs ya Esther. Tu es quoi prier on a prié na tango. Peut-être tu es sans sel. Tamsozo mimona liboto kindokina nani akobonela pona ngai. Mais laisse-moi te dire, tu as aussi une famille, c'est la famille chrétienne. À ta famille no bana kindoki bazolo kayo, balingo ke libosote, nous sommes aussi ta famille. Nous sommes là pour te soutenir. Appelle-nous à tout moment, on n'a rien à te dire, juste te soutenir dans la prière. Nzamba longola la situation etungisa yo. Nzamba peso kimena likambo etungisa yo. Cet homme fala zana batu. Batu basungiye. Longwala ba groupe mabe batu ba même aucun place ya mabe kabona bango. La Bible dit c'est pas autour de ces gens pareils. Au moni que réunion na kende que zo apporter comme moyen souté. C'est pas autour de Luka batu ba ko motiver na kondima. Luka batu ba ko pousser na prier. Longwa pe mena batu ba tonga kaka. Ba mona aka mabe, ye bola mona raté. Ye mona aka mabe na mabe. Zunia ko pousser na prier. Et zana batu musu lelo ba champion. On a un problème au sonné, mais champion na rotonga. Luka Ozana Bato Baroui Bisayo, lève-toi, prends ton lit et marche. C'est pour cela le vrai ami c'est Jésus-Christ. Mouto comme Nobuka Mabongo c'est Makamune Zayes. Mouto Muglo c'est pas si na yo a opesa Mukonga Tongyo habite la paix à Nyoko Mamango si la raté. Jésus-Christ est capable de te donner la solution. Jésus est capable de rebi qui sa malade na yo. Ba memi cet aveugle. Baye naye. Ba memi aveugle oh baye naye. Baye ko présenter le roi des rois. Ce matin, hein, je te présente un homme. Je te présente un homme. Je te présente un homme. Cet homme s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est capable de tout changer. La Bible dit lorsque Yesu soit moni aveugle oh à côté si on a monde à service. Tikana bisayo ndenge ya balaki ndenge yo balate. Mutura muta bala na lolenge na ye. Bartimée abika qui Yesu boka iso inasete. Mais pour aveugle fallait Yesu boka cracha na se. Ko envier te parce que ça continue kwa libala. Ko envier te po ya sa boti. Ko lobate po ni ya boti kana na boti te. Kolobate ye babali ngana na babali te. Chacun a sa façon de faire. Nzamba la miracle la sala lolenge mokote. Soki ya balaki na 17 ans peut-être libala no eza nembula o. Soki ya botaki na ba age muke yo ta musuko bota no yango. Aveugle o Yesu azui clasher boki na se. Kobika aveugle zaki ndenge mo na Bartimée te. Bartimée se imposaki maboko abiki. Mais pour cet aveugle boka ki na awoki clasher na se. Lolenge no kobika ko ndenge ya biki te. Nyanya sa mutu mo peut-être envier pour za na mituka. Ozo envier pour za na mbongo. Ozo envier pour za na nyoso. Laisse-lui c'est pour lui. Ezaye yo za lokula aveugle Yesu boki clasher na se. La Bible dit Jésus a côté ce qu'on a monde à service. Même dans le domaine de la délivrance de Tozoloba, ils ont un monde à service. La délivrance, elle est peut-être au cas de prier, on prie pour Tozo Sambela na yo. To prier na yo. Tozo la délivrance, Tozo Sambela. Mais la solution est déjà là. Nako sur la débat, tu n'as pas de famille, mon nation, mais il y a un message na yo aux andés, mon ayote. Délivrance na yo aux andés, mon ayote. La Bible dit que Christ a boit qui cracha na se. Yango te robaka mettre toujours ceux qui mutu oyebi ko discerner parole de Dieu te keba. Parce que tout ce que nous lisons se trouve dans la parole de Dieu.
Bon, imaginez que vous avez le prophète ayen al bosso porte anda kuna ju cracher munde na boagi na se. O kanga prophète onanan. Ndenge ozaka bo avobika lelo yo photo zo cracher to boagi na se to chola miso. Na si lo benga ka suite. Yango lukaka tango bosambela pe na mosana Nzambe azalaka à l'aise na ba service. Mais tolobi teke ay banda ko exagérer. Serviteur de Dieu pose la nanga yelinyo bate parce que ozu pouvoir ya kosunga mutu o lembisa mutu bako lemba yo. Mais lukaka yo pe mutu ba olandela yo mutu bazolanda suivi na yo lukaka basunga yo na orientation ya prière. Yango faut tikela ka mosala Nzambe tantan bo solo na ye azwa kata ebinira zolandela yo. Jésus-Christ a kotisiko na monde ya service. Yesu fallait pas ça la bika mo lokola bat nyonso ba aveugle biso bika yeka na lamba pa basimbi musu Yesu atia maboko mais pona oyo Yesu atali ka oyo eza lokola ka mabanzu cité kana yo eza lokola yete yo landaka boke na place na biya sa bonga déjà cherche d'abord ta délivrance à toi na monde ya délivrance ba service ezali toko ebiso so mamungwa bako ebiso utiliser mafuta bako ebisa yo utiliser parfum bako ebisa di eza monde ya surtout nyonso zolo ba meza na parole de Dieu. Pour exemple, tu mususu papa na ko sote baza ba champion na corriger basala Nzambe. Ah oui, Olanda biso. Adali azori yo pasteur mais azo orienté yo. Te ngana iba sala ka boyete, ezala ka neboye. Mais ngana moni yo fu basala yo bongo. Ça dit yo komi ko orienté muto fa sunga yo. Baza tellement ébélé. Baza tellement ébélé je vous dis. Ngana papa mon téléphone mais ngana zo orienté pas orienté ngai. Ngana zo orienté pas orienté ngai te tangu mosala Nzamba zolandela yo il doit d'abord être libre spirituellement. So ki aza libre spirituellement te akomemelo makambo eza ya bonzambe te omelo bonzoto Lucas na condition eza libre mais tolobi te que za exagérer Nzamba sungi apamboli omwelo kwa muke papa kozanga ta milikité c'est-à-dire il faut la libre pour trouver solution au problème na yo. Je crois Nzamba pamboli sko zolanda ngai nazo ke no étape na monde de délivrance. Tango pozo yo ka mosanza mazo biso zo écoute yango na lobaka chaque fois yo pe muto zolanda nga senga ka tango nyoso assistance ya Saint-Esprit okoyeba ke o eza vérité o eza lokuta tango boso na mosana Nzambe tika ba no pesa yo orientation salabwe lala na se na moni prière no ça dit mitika balandela yo Bible le bi Yesu a constaté qu'il y a un problème habité yo oza lokola Bartimée yo okobika ndenge musu il a pris azu cracha bois qui na se et ça nous amène à bien ce que vous allez Nzamba pambola yo. Nzamba pambola yo. Maman mo le loisir na sema bien on peut témoignage. Maman na to ki ba prière to ki sambela Nzamba révéler biso mo na misa mabe. Maman na to lobele to bombelier. To bombelier to lobele vérité plutôt. Maman na yini biso. So to ye kuna mo emba biso na sembebo. Ta ba ndoki ba ngamo wana ngandoki. Maman na kobi ko kamba biso na prière do biso le to kamba to yena ndangu na ye yenda bandi ko sambela yenda bandi ko tinda banzembo ti to mondo ça c'est normal te to longwa place to kendaka te mais le maman za na sema belé so qui accepta qui oui c'est vrai yango tozo ba toujours molimo Nzambe peut faire la carte na yo et ça ba sentiment ezali là c'est vrai faut to ça l'analyse musu pa ko yabite mo non mais ande ndokite c'est pour cela que tangu bo sa mena mo sa na Nzambe yo pe luka ko za la connecter na sebera na bato tangu bo prier na ye na tongo la papa allo papa na une autre ça fait aussi du bien au moment où vous avez la connexion à prier na homme de Dieu il faut que Dieu aussi commence à te révéler les choses il faut na ministère à songe aux appels ma casse tout le monde rapport na yo notre na yo fungwama la délivrance a ses procédures il a ses schémas il a pris les crachats à bois kinase azua loko tiango apakoli na misu na version msusu otangi abisi na vegle kende na mai kende sur la misu. Là aussi, c'est tout un enseignement. Les enseignements, comment un aveugle a mon raté, a-t-il au monde athée, mais même si le roi a, par exemple, le bateau baby Kinshasa, le roi a Tipongabi, par exemple. Parce qu'il y avait un homme, là où la parole de Dieu, Jésus-Christ est le chemin, la vie et la vérité. Laisse que Dieu, le Jésus de Nazareth, malgré ma sali qui est en condition, attamboussa on a délivrance, on a combo na Yesu Masia. Attamboussa on a délivrance, on a combo na Yesu Masia. Oh, cet homme accueilli bien-aimé. Tango a commis à Sokoli et Longi. Abi non. Azongeli Yesu Masia.
Hier soit une question. Est-ce que moni abi Seigneur je te rends grâce. Na moni nanga mais na moni lo lenge Seigneur na monate. Je vois les gens comme les arbres. Alors merci parce que peut singa pema. Mais oh te okana kino na zuite. Na pambolo parce que l'on a Kinshasa na ke poto. Mais oh Seigneur na mona na monite. Seigneur merci parce que peut singa libala. Moi na fait na mona na monite. L'aveugle a rendu grâce au Seigneur, mais avec quelque chose qui manquait. Pendant que je parle maintenant, touche même tes yeux. Yo mutozo mona mikanda na yote. Ozo mona mariage na yote. Ozo mona ba na yote. Que Dieu t'ouvre les yeux maintenant. Miso na yo mona bénédiction na yo. Miso mona lipambo na yo esike zali. Est-ce que bénédiction na yo eza miso na yo mona au nom puissant de Jésus. Je vois des gens, mais les je vois comme là mona bango lokwa banzete. Gloire à Dieu, les lois sont à poteau. Mais réellement, au monde a clair. Non, tu ne vois pas clair, toi. On doit prier pour toi. Réellement, aux gens moi au Bali, est-ce que aussi mon monde est clair? Donc pour te dire que délivrance, c'est un principe. C'est un schéma nango. Donc et c'est un item abonné pour aveugle, amoni moi lisu muke po akiminae. Kangama na muto osambela pona kangama nendo zo prier Zambé. Ce que j'ai avec les moussous. Tant que a monika mo mukera, brou. Sera koma na boya. Frère Kimba lingata ko benga lisute. Dans le moniteur, maman mine ne faut moni ali bosso. Tu penses que nous sommes mis voiture au somoni? Nanouté. Vous savez lorsque Saoul a zoya ko luka bampate, amoni bampate te. Vous savez ce qui était réservé pour Saoul? Il avait dit Saoul a luki bampate, a luki serviteur nabi non. Je sais un homme de Dieu. Asa quelque part, il est capable d'orienter Bisso. Mais lorsque Saoul a été mon prophète Samuel, il a bien dit, alors moi nanga zala béni. Oh zoluke sie mon anaki déjà. Mais nengo ye lelo, nzamba bombe le royauté ozo comme roi. Saoul ne savait pas qu'il est comme roi. Aluka bampate te mais nzamba bombe le de grandes choses. Oh mon ezana muke, ne te fatigue pas, continue de prier. Avec la bino non on a battu mais on a battu le la banzete azongeli soumasia. Alléluia. Vous savez la force de Moïse c'était quoi? La force de Moïse savait retourner à Dieu. Moïse savait faire des allers-retours à Dieu. Alléluia. Moïse avait comme ça la aller-retour. Attends que Moïse a tiré la matin, il savait faire des allers-retours. Quand je dis aller-retour, et ça va procéder à délivrance. Ce n'est pas parce que je prie pour toi aujourd'hui, allez, continuez de déranger l'homme de Dieu, tout ça là. Moïse savait faire les allers-retours. Aïe, le loi dit, ah, Nzambe, Benzatala, non, Mambango, Pharaon, qui Pharaon, Zotigala, été. Pharaon a brillé, Azongi, les sous, Abi, Menzam, mais même, si Souka, Azoa qui restait parce que Moïse savait faire les allers-retours. Toi aussi tu as un bon cœur. Ne te fatigue pas parce que ça là qui est bon. Non. Continue au sunga bateau sunga même orphelin même banani sunga. Ne dis pas parce que na sala qui peut sali on a sali suite. Continue. Peut-être un ministère no yangona. OK. Zamba pambola biso. Voilà, donc merci beaucoup. Tu parlais moi qui est sur place au Tcholobawana il y avait deux cas. Il y a aveugle moko zaki Bartimée moko avec le toujours parler lelo avec les naissances. C'est-à-dire banda botama tikala romona te. Mais un jour na chemin na ye akuta ina Christ. Mais lorsque akuta ina Christ, délivrance na ye est différent par rapport na ya Bartimée. Et loko ebomaka biso ba chrétien, moi je pense que et loko to baraté dans toutes choses il y a la part de l'homme, il y a aussi la part de Dieu. Dans le domaine, il y a délivrance. Délivrance, c'est le rôle à processus. C'est-à-dire, au bandit, on continue dans le malé, mais on dirait que vous avez apprécié trop. Alors, avec la côté de Christ, Christ a craché dans ma belle, a vu cracher, a sali en poto boui, et puis a tcheye na katamisu. Alors, on a posé question sur ce qui concerne qui bonganga ya Nzambe. Des prophètes belé ba pasteur belé to ebi aminene ba ko parler ce qui concerne kibonganga nzambe. Alors on a kibonganga nzambe wana ezana ba pratique oyo ba chrétien to koma ko telema en général to ma ko telemela makasi ezana batu mususu il faut sokola yo ba longolo bilamba sokola ka bandimi ezana batu mususu
il faut azoyo apakoli yo mafuta nzoto mobimba. Et ça batu musu balexara batu na sa makolo. Prophète Paul, vous êtes l'œil de l'Éternel, un serviteur de Dieu. Alors, n'a pas à Christ, la Bible dit, il crachait à terre. A sali poto a tché avec les namis. Alors tout le banin ba pratique nyon soyo ba serviteur de Dieu ba ko sala pour la délivrance ya moto. Ils a permis? Non, j'ai bien dit merci question qui toi papa. Nathalie Saki awa sibaka. Ils en avec les mususu Bartimé abika kibongo. Mususu abiki na crachat. Christ a mesana ki na loko ngote. Pana ba avec so bika ka gagner ka monikaka. Donc, et comme eloko remet na ngote na baki bien abi, ils allaient poussés par l'esprit de Dieu. Mais nous devons aussi respecter les Écritures. Parce que n'est pas pour me toucher là par exemple, moi si à Moutou. Papa. Moi si à Moutou. Total la pratique qui ni au peut sala. Dans le bien c'est poussé, il y a on a ba mettre yo pe Moutou zo kabiso, za la rappel na molimo mosantu. Na lobi tende na bia siro be ça va na otine lo crachat la ngai na agence en étant au commis na cracher un prophète. Non. J'ai dit c'était par rapport à la révélation que Christ avait reçue. Parce qu'il y avait des différences de choses. Bartima biga na ndenge na ye, op na ndenge na ye. Mais nous devons aussi faire très attention à la pratique na papa. Au romona bo limbisanga église moko. Bati kala kaka na système donc bango na habité so molimo krama bo na système ka wana. Bati kala kaka na biloko ça dit bango muto ke na église abike lelo elo ebimanonga do ayebi na ye ne ake biso to mesana bongo elo mo ebimanga na nzoto. Non, Dieu est multi-système. Dieu peut faire aujourd'hui comme ça, demain il fait comme ça, demain il fait comme ça. Ton message lo comme roté, le roi ton bonnet le pon agit, ton opéré agit. Non, on s'habitue avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit oriente quelqu'un par rapport à la situation exacte moto. Il y a on n'a pas journaliste. Merci beaucoup, vous avez dit une chose très importante. Avec la coutena Christ, Christ a craché dans ma belle azui poto a sali a tché na miso. Mais moi je pensais autre chose tant qu'on va côté awa. Est-ce que les lotoko lobake ils ont le rôle épreuve chrétien moi dans ma difficulté ils ont besoin de la délivrer mais na chemin au azalaki tu es chemin au Christ azali yango avec les azali chemin au Christ azali ezali chemin moko il y a la gloire toujours les awana et puis chemin au Christ ezali chemin au balobi fouiller l'impudicité ndenge Isaïa Zolobabi, observer ce qui est droit et puis pratiquer ce qui est juste. C'est ça chemin à Christ. Mais dans Proverbe 8, la Bible dit, Christ Zolobabi, je marche dans les chemins de la justice pour donner du bien à ceux qui m'aiment. Jésus-Christ Zolobabongo. Alors, question dans les années. Lorsqu'à Koutani na Christ a tché poto na misu ya crachant. Et ça, les chrétiens belé bazolanda biso, balingarape be preuveté. C'est-à-dire, avec les gens qui ont un problème, qui ont un passé. A poussé pas Christ a sa la grâce à délivrer à comme au monde. Mais lorsque vous avez Christ l'a passé délivrance directement à baki si elle sous passe. C'est-à-dire azul les sous épreuve mususu à tchéyer. Est-ce que la vie à chrétien c'est une obligation, il faut aller toujours na be preuve le rôle à Jésus-Christ et puis na sima mon gloire. Non. Et Nzambe a travers biso na lolenge ya bonzambe na ye papa. Même na basali Nzambe akala épreuve Abraham yango zaki ya Moïse te mais bango to bazana be preuve. Souvenez-vous même Jérémie na Bible comme na tamo Jérémie lobi na lembi na otanga soko mo zamete parce que chaque fois na ote c'est comme si na oka rapaz mais tant on va ni mukia bité tete na so na kangi motema na zo ndire moto makati na ngai non na nzela ya bonzambe na zo na mukia likambo lobaki wana ya bongo voilà oyebi na opesa exemple maman moko frère moko memanga habité sunganga to yesa prière pas maman na makambo na mokilio papa première fois toké to bondeli moi je ne sais pas comment babisa na bisa mdelo na habité babisa bloko ngone nini pas na mon maman na so yelo ne bi na habité maman na bani ko pa molazam deuxième fois troisième fois skoyo yelo ko bimité maman na 20 ans lobi lelo ko bimi na ngote na délivrer donc hier ils ont déjà habitude so quand un modèle on a déjà au comme si pasteur sentimentaliste a comme muto ba sentiment donc pasteur déjà bi que na faiblesse na yo wana il faut ka ya ne loko moka sani abimisaka yo. Est-ce que le est kotaki spirituellement go bima physiquement? Ça arrive aussi, ça peut arriver poussé par le Saint-Esprit. Tout le monde a même bakiste limoué. Ça arrive, on ne peut pas limiter le Saint-Esprit. Bimi bo na musuni. Et comme non, c'est quoi? On a toujours ba comme ça comme pratique habituelle et habitude. Mais la souveraineté Nzambe, beaucoup ko prier pas
misi kuto misa mbongo mais na lobite comme habituel donc église on est tu na biso boto na biso magoro de babimaka to mesa nango déjà et c'est donc muto abongo pe nga zo ke église on a so ki ligoro de bimiete mukola so ki ligoro de bimiete zo mona c'est comme si eloko moko sa mina ngote yebisanga suko pasteur wana abandonner la sentiment te po yo mona bien follow esani ebimayo donc bosungani te bino mibale. Oh, Dieu est multisystème. Na chemin mon anza papa je nous retourna qui oui ezali oui à principe mon anza menyo so les kaka toujours une preuve parce que toza to bengami ba oyaye so ki mon anza mozana be prévité na habité oui c'est vrai Dieu est souverain ezape na ba famille mususu lelo to mona ba botama na richesse mbongo belé mwana botama ya kuti mbongo wala mais azana likamu moko kaka so aza mon anza ça dit épreuve ezali chemin obligé à mon anza mais après l'épreuve il y a toujours la gloire. Merci beaucoup. Donc, après l'épreuve, il y a toujours la gloire. Christ, après avoir traversé l'épreuve, na Golgotha, l'icolo ya croix, il a dit toujours, la Bible dit en akata monté, ma badamona épolé, c'est-à-dire rideau na sima, banda l'icolo tina se et pasuki, marambo banda ko bomba manakati wana et monanaki. Alors, tout évolué, au komaki place déjà il y a lorsque Baché Bouna Misu a qui a ce qu'on a recevoir et a siloué. Question d'Angezali par rapport à la révélation Taki Kobi Misawana avec les nez, c'est-à-dire Banda Botama Atikala Nanu Komona Taebi couleur rouge Tendengezalaka. Ayebi couleur verte Ndengezalaka. Mais Akutani na Christ na chemin Oya Zalaki n'était toté Koloba. Chemin à Christ, c'est chemin où il mutazo qu'observer droit, à pratiquer ce qui est juste. Ndenge prophète Isaïe Lobi. Ekakuta na Krista chebu na miso tindi akine kosura na siloué mais na kati ya vina ye ayokaka mayo babengaka kombo siloué mamona ngote référence oyo place tozao na lingi batu bala na biso bien eza révélation eza na kati wana amonaka ayokaka siloué mais amonaka siloué te beaucoup des enfants dédiés baota la biso bayoka batebele na basala nzambe bayoka na bavina bango ke nzamba pambolaka mais tant que nzambe na pambola bango te ba homme de Dieu depuis que nzamba pambola soit déjà dit na bala soit nzamba pambola simoki mbangu mais yé moko nzambe na pambola été lokola aveugle abanaye ko kama ikombo siloué mais amona ngono beauté parce que ça aveugle de naissance. Donc voilà, alors qu'est-ce qui fait que avec le wana tomba tché poto na miso agemona siloué? OK. D'abord il était devant un homme. Lorsque quelqu'un croit Jésus-Christ, même à Tabitumango, c'est déjà la processus, il y a Makamwebele. Il était devant quelqu'un qui est capable. Ça dit lui-même, Christ d'abord est le chemin. Parce que nous donc avec Dieu, c'est possible. Avec Dieu, avec Dieu, nous alliance, mais déjà na foi aussi marada loboko na alliance zo simba. Nano moni yango boité, miso kamo mais avec foi tu confesses déjà que na china moni parce qu'il était devant un homme qui était capable de tout faire papa journaliste. C'est un peu ça, il était capable devant un homme. Merci beaucoup, merci donc à mon avis Siloué parce que il est écrit en Jean que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et alors on a chemin naïe le ko la zaki na Christ. C'est pour cela mon avis Siloué. Ozo luka na vie na yo soko za na Christ car na chemin Christ azali au monde bénédiction. Oyo ga nzamba pambola nzamba na pambola te. Alors so fa na chemin Christ azali ndengolo bana proverbe je marche dans les chemins de la justice pour donner du bien à ceux qui m'aiment. Les ceux qui observent qu'à ce qui est droit au monde en bas yo parce que vous en jamais au Christ azali. Merci beaucoup, tout évoluer parce que nous touchons déjà vers la fin de cette. OK. Le secret de Moïse c'était l'aller-retour. Le processus parce qu'il avait compris que Pharaon ne peut pas laisser facilement. Dans le domaine de la délivrance, les sorciers sont là. On continue au Salam Bango. Bandoki baki marabatou les hommes résister le diable avec une foi ferme et lui il fera il faut y aller de vous mutoko sorte combat ici la raté combat ici la ka bilobi ka ko kima musika na yo et lorsque le diable fuit très loin il y aura des ouvertures comme la yo
La Bible dit lorsqu'il a sopé lié à Dieu pour tout la mission à Fongoli mission à Bina moni ba tu me le roi banzete et ngelo bani cet homme avait besoin à mon réalité à vinaye à mon makamunyo sur malam bien aimé dans le Seigneur oh zala ngo zala muke et tout ça la prière siko ah nzambe a fongola yo misu nzambe a monisa yo lipa moli na yo nzambe a monisa yo ba bénédiction na yo nzambe a monisa yo ezali grâce na yo. La Bible déclare que cet aveugle lorsque Christ a simbi mise fongwa mie siko amoni normal lorsque mutakoma na niveau amona bien nyonso eza yo e comme apolele na bino cette fois-ci tango kenema mwa mikanda okobenga tu vas témoigner Dieu et longina yo nde emona na biro na tu auras ces documents là numéro ezoleka cette fois-ci kende kama mwa document tu auras on va t'appeler on te dira que mikanda na yo esili yo mutoza na problème ya mwana je me que on sait la kaka signe ya foi kende atala ba marché na bino somba biloko ya mwana ta mukie tia yango pembeni evanda pembeni wana ozana mwana zobela prends son téléphone doit ta photo na etia bien mais cet aveugle la mona dit clair nangi 6 heures à la prière no bisa nzambe papa ni la mona bana nga batombwama opesi nga bana mais na besoin na mona bien ba vous allez évoluer opienga bana osalinga mwasi ya kobota mais na besoin bana nga ba pambwama. Prie avec foi. Au kosambe na konimagno sobe de dans le Seigneur. J'aimerais dire quelqu'un ce matin. Natango zulande langai, c'est avec la monarchie normale parce que la main de Jésus était là. Lorsque maintenant même malade de nyonso zarango, situation etungisa yo. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il y avait une femme nyoko makana bada kuki, mais mukolo moko yeso abikisa kaye. Oh Salomon lobi, ce qui est courbé ne peut être redressé. Salomon était le plus sage. Abien loko se gumba mese côté le masute et loko se la libre côté le maté. Mais un jour, Jésus-Christ a confondu qui sagesse à Salomon. Akuti mo la moisi mo zaki courbé pendant bambou le belé mukola saba. La Bible dit qu'il a pris sa main à tiena sima mukonga mo la moisi azaki redressé. Na neanti malobanyo sur le baké mabe contre yo. Salomon était le plus savant, mais Jésus-Christ est côté le melabanaye. Ce qui est courbé ne peut être redressé, mais Christ a redressé qui cette femme là ce jour-là. Et c'était le jour le sabbat. N'engina biso mtozola nangana minute oh yo baloba ki mabe contre yo ba modisa ki yo ba lakela ki yo mabe soit redressé au nom de Jésus. Banzela na yo za la redresser, vie na yo za la redresser. Mona lolengi na no mona te. Mona mobali na yo pembeni. Mona ba no batombwama. Okufa sikote au nom de Jésus. Il faut mon anon libala na yo. Il faut mon aba no batombwama. Il faut mon aba na yo bas élevé. Il ibumu na yo faut même abana. Tu ne mourras pas au nom de Jésus. Ya mona bonde lipo na mutu moko na moma o. Yo ba bloka yo misu. Au mona rasu bénédiction na yo te. Au mona akaba miette. Ozo mona batuloko banzete. Banda komona na kombo na Yesu. Mona o eza esengwa vi na yo. Na kombo na Yesu Masiya. Au nom puissant de Jésus. Au azamalam. Merci beaucoup, merci fidèles téléspectateurs. Donc nous touchons déjà vers la fin de cette émission. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. Ngana Otikara prophète a ça là quelques séances à prière, ça dit 2 passages ou quelques prières pour Nabino. Donc quant à moi, je remercie tout au Bozuli Bakou et Rolanda, Moussala Nzambe, le prophète Paul Kamoulete. Merci beaucoup à mon équipe technique. Pense mon comme réalisateur, Bambo Tebele, Cordé Kibumba, puis Maman, GH, Papa Oziaman, Bambo. Je vous dis bye. On se retrouve au prochain numéro. Prophète, au petit numéro, on a besoin de contact dans la privé et exposer problème dans les Panzambe. Donc voilà, et puis moi, prière pour Bao Batika. Donc je vous dis bye, on se retrouve au prochain numéro. Nalingaka Nzembo Makasi et sur Arabiso na montagne, le Embo Oyo. En tout cas, surtout dans Zamba, Nzamba Limbisara, Nalingaka Nzembo Mingi. Et si vous attendez au Embo, vous êtes à Maboko Kaka, vous êtes malade, vous êtes à Maboko Zembanangai. J'aime ces chansons. Et Sunganga na retraite na Salaka, il y a 120 jours. Et cette chanson ici m'a vraiment beaucoup aidé. Donc, Nalingaka Nzembo Makasi. Amina yo yo yo, Amina yo yo, Amina yo yo, Amina yo yo, Amina zambe na lola Amina, Mina zamba bolingo Amina, Amina zambe na solo Mina zamba bolingo Amina yo yo, Amina yo yo, Amina yo yo, Amina yo yo, Amina zambe na lola Amina, Mina zamba bolingo Amina, Amina zambe na solo Mina zamba bolingo Amina yo yo yo, Mina yo 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 na kombo na Yesu Masiya. Nalingi obonde leskoza sijo moko
touche seulement tes yeux. Vous remarquez le message de un message de délivrance. Si ma mission yo, yebisa nzambe, namona lokwa banzetete, namona bien, namona clair, namona mbongo nanga, namona libala nanga, namona kotomo mabala nanga, sambela na kombo na Yesu. Papa mutuna mutazula nanga na moma o zambe azomona sous clarté akomomi ko mituna est-ce que azo sambela to azo sambela te zambe fongola ba miso moko na moko est-ce que babomba ki libala na zo yango babomba ki ba na zo yango babomba ki bosu na zo yango mama na papa bazula ndanga mikanda na ye babungisa yango mona la katena gindoki sanya miso na ye fongwa mamona ba document na ye amona musala na ye amona sengo na kombo na Yesu Masia au nom puissant de Jésus na bondeli pona yo. Papa na péché merci aux amos santu na lola netola manayo sanzula manayo message au Seigneur pesami na sangula na yo na kombo na Yesu pambola moko na moko au nom de Jésus amen. Netola kaka etando ekezaka na ngonga nango ko ba continuer au pied na ndaku yo continuer ka assemblée ba sujet na yo zamba pambola bino ezanga imo kat na bino prophète Paul Kamulete numéro 089 82 68 717 00243 00243 89 82 68 717. Tous allez wana, tous à quoi accompagner la prière et Zambé apambola biso na bo sanité, papa na biso journaliste, papa Brice. Ah, garçon c'est pas. Kombo yo Zamba pambola papa Brice, Zamba pambola grand caméraman, journaliste munene. Papa pense moko en tout cas ye tozakane tango nyonso équipe technique ba cordon Zambé apambola ndeko nyonso na ninga ba mamo boyebinga ba papa na oyebinga to la nanga lelo tika Zambé apambola yo. Ciao, bye.